Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bandeko nyonso ya ana ne Congo. Lelo yo na vandi na moni tosala mwa programme moko po tolobela sur histoire na biso ya miziki à l'époque. Alors na moni na kotia mwa nzembo moko boye esunga biso. Tuzo moya kosolola toyoka malembe tiko nani oyo. Donc nzembo oyo eza selema po tosololaka nakoloba soki ba nzembo oyo boyoki yango mais tolanda yango moto oyo azoyemba kombo na ye Emmanuel de Oliveira. Oyo azoyemba kombo na ye Emmanuel de Oliveira. Pourquoi na lobi yango? Tata oyo aza na histoire ya muziki congolaise. Nzembo ezobeta ebibi dans les années 40-41. Je dirais même 41. Pas 43. En tout cas, année 40-41. Même 40. Soki nzembo esili nakobetela bino nzembo mosusu nyonso matanga ngoyelo baba mongo ngoyelo baba mongo ngoya. À l'époque que nous étions au Congo, et je pense que tout le monde se rappelle de cette chanson à la radio congolaise. Nzembo. Le compositeur de cette chanson s'appelle Emmanuel de Oliveira. Azali koko ya Manuaku Waku oya Zaiko. Je vous rappelle que Manuaku Waku est angolais de San Salvador. Manuaku. Pepe Feli de Zaiko Langa Langa. Azali congolais te, mais azali angolais de Mbanza Congo. Kutana ye. Oh nakei na zando kutana ye. Oh nakei na boma kutana ye. Bikini na rumba. Bikini na rumba. Talanga na patala. Aya. Bomoike azoimba nzembo oyo naki sansala na kati. Donc sansala ezali ki Congo ya Mbanza Congo. Les messieurs ici azali les premiers musiciens. Je dis bien les premiers musiciens oyo abandi musique na Congo. Donc à l'époque euti na Royaume Congo bakaboli yango bakaboli Royaume Congo bakati mabele ekomi l'Angola, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa. Alors bangolais au batikalaki na Congo Kinshasa, ils ont continué la vie là-bas. Vous voyez? Nako continue yango c'est la même que. Donc nazomeka ko parler moi po batu ba comprendre histoire ngana za ko lobela. Nalingi batu ba comprendre ce que je suis en train d'expliquer parce que
bandeko nazame ko expliquer moi histoire mongo boy mbola na nzembo oyo nzembo oyo ekorapele bino makambo moko boye. Qu'est-ce que moi j'ai dit? Nzembo na yembi ya liboso na oyo yembi sikoyo eza na même compositeur. Voilà nanga bien. Oyo yembi liboso na oyo eza na même compositeur. Nzembo oyo ezali nzembo ya liboso que un chanteur avait chanté au Congo. Donc bakaboli yango basali Congo Kinshasa, Congo Brazza, Congo l'Angola. Et puis mutu ayena idée ya muziki. Mutu na kombo na ye Emmanuel d'Oliveira. Autaki na San Salvador, auti Matadi ayena Kinshasa. Asali guitare dans les années 1940. Après ça, asali composition. Donc asali l'orchestre. La première chanson était celle-ci. Umba Nzanga. Umba Bele. Donc moto tout oyo azaki né au Congo à cette époque, avec Banzembo il va se rappeler. Nazo peka ko corriger, j'ai un message dans la pesa. Est-ce que vous avez ce souvenir? Quand nous parlons musique et tout le monde parle de la rumba congolaise, tout le monde parle de Wendo Kolosoi, tout le monde parle de Adou Yenga, tout le monde parle de Vieux Toro, de Longomba. Donc, nazo meka ko faire comprendre bino ba makambo mingi oyo tozali ko négliger. C'est pour vous faire comprendre. Boyo kanzembo boyo. Biso aibi kobota bana. Nzembo oyo dans les années 41. Le compositeur s'appelle Emmanuel d'Oliveira. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Nazako tuna bino bandeko toza la mitema mabete. Soyons reconnaissants. Yango na décidé na beta ba muziki oyo. Et je pense que oyo beta eko pesa moi eko te moi eloko moko na bato yo bazali ba mauvais, des gens de mauvais cœur. Biso ba Congo tolobaka nakumba waku okumba wongani, nakumba waku okumba wongani. Soki oza kondima oya yo, ozo kumisa oya yo, ndima pe oya moninga, kumisa pe oya moninga. Qui veut dire soki yo moni okomi ba capacité osala makambo ya bien, osala makambo ya kitoko, oyo pe osala ya kitoko, osala ya bien, ndima eke mutu wana ayebi na sali bino défi. Soki batu bazali babetaki miziki avant mutu oyo Emmanuel d'Oliveira existe ici sur terre, nalingi botilanga banzembo wana na batu wana na Congo Kinshasa. Soki mutu azali
existaki avant mutu oyo Emmanuel Maungu de Oliveira. Bobetela nga banzembo wana nakopesa bino mutu na nga na mbeli na munduki bokata. Est-ce que ma chanson, ça vous dit quelque chose? Omoni mokili, hein? Mais lorsque vous parlez de la rumba congolaise, mais vous parlez de qui? Hein? Vous parlez de la rumba comme si la rumba vous appartenait et vous oubliez ceux qui ont créé la rumba. Hein? Ce que mon yébité, et qui dit qu'il n'a yébité. Emmanuel Maungu de Oliveira, il est angolais né en 1800 et quelques, na Mbanza Congo, San Salvador, à Yena Congo no Matadi, et azali la première personne à qui guitare. Ngai mamingi. Bandeko. Ezali kaka pone sabino. Tata oyo, webo yoki wana. Kombo na ye, Emmanuel de Oliveira. Tata oyo, c'est lui. Ba perguiseur, hein? À cette époque, azali mutu ya liboso, les premiers, asali guitare, abandi ko yemba, asali orchestre na ye. À cette époque, dans les années 38 et 39, mundele moko grec, akina Congo, qui aime aussi la musique, on est à blanc, comme il a connaissance de la musique, il a découvert que non, un noir a salé l'orchestre parce qu'il a la musique. Oh, ça qui est étonné, mais un orchestre a trouvé bango ayoki bango mais comment? Ça qui est tellement épaté, abi bon, tout ça la disque tu vas dire bozo bête. Mais tu vas faire ça comment? Alors, à cette époque, parce qu'il y a une édition moko bango édition Ngoma. Pour édition Ngoma. Ngoma batuke en portugais, hein? Tam tam. Édition Ngoma. Alors, première chanson. Parce qu'il y a un disque. Comme on a Umbanzange moyo. À cette époque, Wendo Kolosoi, ça existait. Vieux Toro n'existait pas. Les Calais Jeff, les Taboulés, on ne savait pas, ils étaient où? C'était des enfants, ou comment expliquer, naïbité. Bagina ba ventre, ba bango, je ne sais pas. D'ailleurs, pour vous expliquer, Wendo Kolosoi, Bayeko Zoye, 8 ans après, donc de 40 à 48, les vieux d'Oliveira va découvrir Wendo Kolosoi. Akende kibanzele ya bandu ndukulu na masuwa kobeta bangu kana kinganga na zako yema na masuwa pesa mama mbongo. Alors viens me dire oh mais toi tu chantes bien hein. Bon viens tu me kana ngana yo. Alors les vieux d'Oliveira azivier Wendo Kolosoi ambe kana ko yemsa ye na mingongo wana ya ye oh solo ye ngai wa yo. Viens mon bon. Vous devez aussi comprendre la musique à cette époque. Et c'est là que bête en dengue. Vous voyez qui vient moyen mongo lingala ibagité, aïe na Congo sika. Bon, aïe na Congo avant parce que tant où il y a na Congo matadi avant qu'il parce que lui il est né en 1800 et quelques. Donc tant où il y a yé, ti mundela zo kabla ba Congo, ces gens-là existaient déjà. Écoutez, côté matadi wana ba noki tous ces gens là parce que c'est qui ba mabele en yango moko. En 48, les vieux va découvrir Wendo Kolosoi.
amoni azui kuna na ba greco super ne ba ngoma nini bazobeta kuna na basuwa amoni yala ngana na micro oyo na streamer. C'est là que Wendo chante, Wendo abimi. Banjemo sebe batu tant on a studio ngoma. Na kochela bino ma nzembo mususu. Na lugla bino no awa. Tu me no oyo. Les vieux va découvrir Wendo Kolosoi. Ayena Wendo, amekisa Wendo miziki. Ça toujours c'est les vieux Emmanuel Mayungu Bazui vie 8 ans après, de 40 à 48, Bazui vie à outi no mabatela basua, ba ko mekisa ye. Ba traso ki mongongo na ye, e metela ba streamer. Est-ce que vous comprenez? Bandeko nayebi ke batusu ba ko finga parce que vous n'aimez pas les vérités. Ndeko nanga moko Chérigé que je salue na Lyon, le grand maître Chérigé. Maman Mimi, moi aussi à Chérigé na Lyon. Maman Mimi, olobaki ndeko moko na Paris na kanda na ngai ya bingla uzonga ko beta ngai parce que nazalaka contre les Congo te, nazalaka contre les Congo te. Ngai na loblaka l'histoire, le passé. O eza ko beta ba vérité a passé. C'est toute une histoire ça. Ça c'est toute une histoire qu'on ne peut pas effacer. Vous ne pouvez pas me dire que non, c'est Wendo Kolosoi, Kale Jeff, et puis vous oubliez celui qui est venu avec la musique au Congo. Au moment que la musique n'existait pas au Congo. Mais c'est quoi ça? Donc, l'arrangement oyo, c'est le vieux de Oliveira. Ameki Wendo. Babingongo ni masua babilangi na boko taka na masua bino mais viens chanter, on va essayer avec les instruments. 8 ans après. Mais tant que hier à Zoyemba, les vieux Kale Jeff ne chantaient pas. Natuni bino. Est-ce que les vieux Kale chantaient ça? Ils ne chantaient pas, ils ne faisaient même pas partie. Mais les vieux Emmanuel d'Oliveira existaient déjà. À côté ici, Wendo pour l'évolution de la musique, il y a makambo oyo bloko ya yaki nango. Bandeko, nazaka komeka ko faire comprendre bino. Tokozonga na koluka nzembo moko boye, ayembaki mama ayembaki nzembo moko ya tike ebunga mama nakoki kozonga mboka te tike ebunga. Dans des années 42 peut-être, hein? 41, 42. Ayeba nzembo wana tike ebunga mama nakoki kozonga mboka te tika ebunga. Mano Afonso kikita ntumitangwa. Mon vieux, je vous mets en épreuve. Vieux, écoute-moi ça. Noko nangai André Manzaïdi Okemena. Mon oncle, j'ai fait ça pour vous. Oncle nangai Antonio Gudiezu. Je sais que mon vieux, ça vous rappelle quelque chose. Mon petit à moi, le docteur Socrate.
Ça c'est pour toi Socrates. Bandeko, tolingi tolinganaka parce que nalingi kaka nde ntango tozosololaka boye tozalaka conscient. Nalingi ntango tozosolola tozalaka bato ya solo, tozalaka na bomoto, to vivre na ba vérité, na hypocrisie te. Makambo oyo ezali ya solo tondimaka oui, là c'est la vraie histoire. Ce que lui raconte là, il n'est pas fou, mais il nous enseigne quelque chose. Nayebi ke banzembo ni su ebeti mingi bayebi yango te. Tant tozokende ba classe à l'époque, à cette époque au Congo, ba musique tobeta na ba radio, tant na ba foire ezalaki, n'est-ce pas? Mais banzembo tant tozobeta, qui savait que les compositeurs de tous ces chansons ici étaient un Angolais qui s'appelait Emmanuel de Rivera. Azali Koko Emmanuel Kouakou, guitare ya Zaïko. C'est son grand-parent, grand-père. Vous voyez? Donc, nalingaki na zongi sabino na bato bazalaki no yo tala zo baso jo gromene na ko beta ye parce que nazoloba ba vérité, nazoko enseigner likambo ko boye biso to yekola. Donc tout ça na motema ya ko yekola oyebaki te ah. C'est vrai ça. OK, oluki musu otuniye. Ba expliquer yo. Mamimi Tchemindele. Osomona nazote la musique congolaise. Domingo Vetokele. Mulanda wina. Mukuna teti nginda ngidioko. Tabonta. Sabia que eu também vivia na Mayanga, tá vendo a escola de alfabetização. E havia lá a alfataria do velho Manuel Matondo. Então você vivia lá em cima. O Monique na zamana Mayanga nga. Ngana bino na Mayanga wana. A alfataria do velho Matondo embaixo. Você vivia lá em cima. Naza mwana Mayanga. Lumutu monana, ilumutu mokena. Manu Masivi. Umanu Zakaria Mayala Dioku Pilula Manu. Muteta ngina ngidiokwe, manu mezaki mabimbe mebula. Yame vutuka na intu ange. Oncle Zola na Suisse. Ndeko na ngai rive kono. Naza fier na yo. Tango ozo beta miziki. Ozongisi na batu na la SAP. Parce que c'est ça ton époque. Mais na lingipe. Oyebake. Le mec qui a chanté ça. Tout ça que tu écoutes là. C'est un vieux à nous. De l'Angola. Et son vrai nom. Emmanuel Mayungu de Oliveira. Azali grand-parent ya Manuaku Waku ya Zaïko. Elle est de San Salvador. Lelo oyo province du Zaïre. Nakotela bino plus encore. Ndeko nangai Pacha Luleru Mikili. Ndeko nangai de Souza. Boza batu ya ndule e nayebi ke boza na connaissance ya miziki ya mutu na zako beta. Mais je ne parle que de notre passé, de l'histoire du royaume Congo. Leonardo Nzoluvonda Kienga Ketuya Lwendi Landi Muteta ngina ngidioko le vieux Constant Matondo Lukombo, pardon, mon vieux. Là, c'est pour vous.
mono visiki ndi mangini nanga. Antônio Lemvuka Emmanuel Diamulungila yoka mususu zoya. Ngai nazomeka kaka po nazomeka nacha ba miziki oyo ekosunga biso po to comprendre epa touti na epa tozokende. Naza koluka nzembo moko nazotala natia banzembo oyo ekozongisa biso po tokanisa ya moto oyo azobeza ya solo. Mais bandeko, ngai naza moto ya connaissance. Programme oyo nasalaka, oyo nalobelaka, nayebike mingi mbalebele soki nalobi na portugais to na kikongo, okomona batu muke bazokota, batu muke ba click like, ba view muke. Mais soki tolobeli koswana kofinga, okomona batu bakoti ebele. Bandeko, programme oyo nasali soki enseigné yo quelque chose, bocha like. Ndeko na ngai Kiala Kubila na Irlande, message na yo nazwaki yango. Ndeko na ngai Antonio Lusevi Kweno na Irlande, ndeko na ngai Firenze Ndofula na Irlande, mama mususu oza na Irlande nazobosa na kombo ebandika kembote. Na débat tozalaki nango bengaki nga poto solola, mais olemvukila nga débat wana na Zoom esimbaki te parce que son ekimaki biso. Mais tozwaki mwa difficulté ya kotia son ya pareil oyo, mais tozwi micro ya sika. Donc semaine oyo tokozala nango. Alors tosalaki même débat yango, tosalaki yango na Facebook. Donc oyo balandaki te tokosala yango na Facebook. Soki nzambe asungi na ane oyo avant, pardon, na mois oyo ava esila, tokozwa Mac. Donc tozwa ordinateur ya Mac na 2200 €. Nakozwa yango awa na Angleterre, nakosomba yango. Na mokili moma pa bozali oyo amoni ke akoki kosunga biso, bo contribuer na biloko. Tozala besoin ya Mac ordinateur pour ba mélange ba biloko, et puis tozala besoin ya appareil ya kitoko ya filmage oyo bana ko faciliter ezana ezoka wifi do wifi ko filmer mbala moko ko kotsa mona YouTube ole ko to utiliser ka ordinateur tango sito ko filmer mbala moko to lecture na YouTube ekei à travers ya appareil na biso. Donc numéro na biso zali 007 4 pardon, volume sangai numéro na biso zali 0044 740 40 22 327. Ba oyo baza intéressé ba pesa biso maboko, ba koki kotinda na Western Union. Kombo ezali Alvaro Consalves,
botindi biso na West Union, botindi na Manigram, et puis tokopesa bino compte na biso international ya Ana ne Congo mpona ba oyo balingi kosunga biso posterizaka biso mpona Covid. Soki Covid te olingaki bomona biso na Irlande, na France, na Suisse, partout tosala ba filmage na ba interview parce que tolingi ba opinion bangolais ya bana ne Congo sikoyo eyebana l'histoire ya peuple Congo eyebana. Na si na sala déjà vidéo na parlaki si passé ya musique oyo mais ezalaki bloqué na YouTube. Na bundaki nango alors na eko lemba ba fungola nga yango me ngana kotala yango bino fo kotala yango te. Ata to tindi yango na bino ko kente parce que ba bloqué kenete. D'après bango bamone baloki na sala ki soki copyright. Mais je n'avais parlé que de la vraie histoire ya musique na biso ya papa Emmanuel Mayungu, parce qu'il a toute une histoire que nous devons raconter aux Blancs et raconter au monde entier. Mais je pense que comme ça message on a battu à travers le programme Otozo Sala. Donc bosunga biso ba oyo ba kosunga ba fongola mitema na Western Union comme na Manigram comme boko benga tso trouver ndenge boko ko sponsoriser biso. Okoki so appareil so micro bosunga biso ndenge boko kokela. Donc tozo senga pour un message ya Royaume Congo sans limite. Ozala Congo ya Brazzaville, ozala Congo ya Kinshasa, partout ozali. Ozala histoire pour raconter sur l'histoire du Royaume Congo. Toko se déplacer toko ya to solo la yango. Bandeko mbote ya mingi na sukiawa na pesi mbote na ba libota ne surtout Godinho, César Godinho, Maître Djibril, ba mama nyonso ya biso, mama Elisa Bunga, mama Christina, Manu Santos, Pastor Santos, ba Kombo Ezokima. Donc mbote na bino ya mingi oyo miziki ya biso ya Manu Mayungu, Emmanuel Mayungu, ye kolo ya miziki na Congo. À la prochaine, bye bye.